Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Il faut tout ça on a nous moi permet de protéger mon moké to zwa siko oyo ya bana o ba osala loi ya bana biso ba koma otangisa bango. Bonsoir frère Patrick Ena baba no tangisa bango kolakisa bango sexualité de 0 à 4 ans au biso tout au monaki. Donc vraiment to kota ki mbango to lobela ki si on a ba o bazaki na biso dimanche balandaki ba ope balandaki te ezana mir so ke na mir o landango ezaki za vraiment très très intéressant. Et puis kopanzango partout boyoka makambo nini tolobaki na kati ba conseil nini oyo ba mesure nini oyo tozwaki pona kosala pona venir ya bana na biso. Donc yango tolobelaki. Donc bonsoir Djiba, bonsoir à Désiré Amboko, bonsoir à Laurette Lianja et bonsoir à Maman Poutou de Yalola. Alors lelo toza siko na sujet na biso oyo to protégeaki l'autre fois. Ba sujet ngozoko ya kaka ebele nde nazaba ba pesinga lisusu ki 3-4 sujets comme ça. Donc ba papa toujours à papa kaka ba papa bon on a problème papa désiré boza penza ba problème donc je sais pas dit donc boza penza problème. Donc ba maman l'autre fois le bela qui sujet moko ndo concerné ma maman papa zula qui mbanda à partir de sujet wana on dirait et c'était ba sujet ebele ya bongo. Donc l'axi ke batumo bazaki na ba problème tant balandi biso mbala moko babandi ko benga na inbox maman soleil tela iloko loba ki jour wana ngape boye ngape na problème tant mobali pe dans la juste 4 sujets il y a même problème toujours ba papa. L'autre fois avant tant to bandaki émission na biso to bando kende na sujet bon ba papa ba benga ba déclarer ote maman soleil yo tout le temps ba papa mais va faute na ngate ba maman bazo benga bazo pesa ba sujet et puis ba jour eleka ki awa to lobele ki pe ba maman en tout cas to landisa ki ba maman ba papa pe ba sala ki pe ba remarque na ba maman to lobele ki mesiko vraiment ya ba papa nde il ki mwandelo. Alors to sala ndenge nini ceux qui malgré toi na sujet on a mais ceux qui est loko moko sujet moko e bimeli biso o eza vraiment urgent ezo senga biso to loba en tout cas to telemaka to lobeli yango. Bonsoir à toi ma belle Média Medina, bonsoir to telemaka to lobeli yango. Alors o mususu to zongela lelo comme lelo to zongela sujet ya maman na biso apesa ki biso à partir à sujet to lobela ki ya maman o mobala zula ki mbanda maman na biso azana France na mboka ba Lili Nzali na mboka ba Myriam Chouchouna na mboka ya banani lisusu o bazana France o bazana ligne na o na ebité. Alors maman na biso benga ki biso alobi vraiment to aider voilà. Frère Patrick Alobi, bonsoir, ma sœur Nzamba Pambolayo pour la direct au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Amen, frère Patrick Ena. To aider maman na biso, nde balobaka mutuye moko, okoko zala yo moko, msusu oto banga ko kende ko se confier pa mutu parce que mutu azakaka mutu. So le longa na ye na se confier na yo. Msusu kizwa liso nanga okebeta ngokuna skuzo beloko osala te mama na so ayaki pa na biso to aider to me kopese idée asala nini na problème sérieux oyo
azanango jour na lobaka problème ango en tout cas bato bazalaki na ligne bazangaki loka koloba bazangaki loka koloba bakomika ah bon oh là là bonsoir papa Miguel. Bonsoir papa Miguel et c'est moi yo papa Miguel oyebi sous sujet na biso tosolaka kozaka na ligne donc bozangaki même quand bakoloba jour ango alors lelo toye na sujet na biso sujet eza nini po tokende na mwa mbangu po tobaki fo tosalaka pena 1 heure de temps vraiment juste tosisi émission comme ça bato balanda yango na nsima bazwaka temps ya kolanda po émission ezala mulai makasi te. Lelo sujet eza nini mama abengaki alobi ke bavandaka na mobali na ye très bien bana bana bango mibali oyo misato bolimbisanga wana nde vraiment na bosani bana soki misato je crois. Alors papa balingana awa nde kazaka tokutani awa tolingani awa nga nayebi famille na yo nyonso na Afrique te yo po yebi famille na nga pe nyonso na Afrique te okoko yeba mwa ndambu mso solaka pe yango na téléphone mo moke mais famille na nga mobimba oyebi yango te parce que tolingani na poto là c'est normal. Alors sikoyo papa na biso ayebisi mama donc mwasi na ye ki natika cousine na nga moko azaka na Afrique baparents na ye bakufa batika ye na charge na ngai ndenge eza boye cousine wana nalelaka air nyonso tout il faut aya poto il faut aya poto ah ok cousine nango air mo pe mona cousine nango pe abengaka pe na ndako me basolaka na mwasi te mais basolaka na papa mona ah alo bona so na cousine ah ok pome nango siko papa komaka ya mo bonde ti souci ya mo boya mo pa kenda ka Afrique susu ake Afrique tanga ozonga ah nga penza ke na kuti pena donc cousine wana ça ne va pas bike faut kaka ya poto ah ok mais to sala ka effort mais siko bambongo ezoko kate papa comme des témoins vene témoins ndenge zalaka mama pe lokwa motema bo mama pe lata biso ah souci peti yo lingi pete papa zana souci quand même il faut aider Tozi na ye aya papa maman le bon combien te yo za na combien oh na za na taba mbongo ku te za na ya kokate. Alors maman ba dit c'est bon ça va comme nga na olia di kelemba na obakisela yo mo mbongo mo so na bakisela yo mbongo wana o bon sa voyage na ye papa maman pa li kelemba na ye apesi papa esinga maman soleil s'il vous plaît na pesi mobali na nga 4000 €. 4000 € s'il vous plaît toza na poto biso totebi pasi ya mbongo toyebi mbongo na poto ndenge emarchaka me nga na pesa 4000 pa mobali na nga mobali na ye akepe kini akeki na ye boye ayekobisa mwasi na ye ke non ndenge eza boye libala yango esimbi nani voyage esimbi te. Bonsoir papa Placide de Jésus, bonsoir esenga omona yo papa Placide pasteur Placide de Jésus. Donc ado voyage simbi na moté malheureusement voyage simbi te tout ça bon ah voyage simbi te comme bon on a besoin quelqu'un perte te et que perte te muto asala ki voyage mal le baki arozongisa mbongo arozongisa mbongo ah ok ça va tout zela ndenga arozongisa mbongo banda pe kozela mutazongisa mbongo. Or mwana mwasi wana déjà ya na ye déjà poto afanda na ye na province mususu ndenge France ezala munene papa zo mwana mwasi wana atia na province mususu donc mwana mwasi anga azalaki cousine te azalaki mwasi ya mobali wa donc azalaki lokola mbanda ya mama na biso wana kozala motema malamu na mokili ka ndenge ezalaka bien motema malamu ozalaka bien na bato male epi nzambe pe likambo nyonso ate ebombami mwana mwasi wana ya abeti 8 mois na Paris 8 mois papa bimaka zongi sans problème sans trace. Après, il va avoir chaque chose à son temps. Secret et pour moi, moi, ça n'a pas été signalé par mon truc. Ah, mais il y a baraté qui m'a parlé à moi, si mon robot n'a pas à la ville, mon robot, et sur les villes, tout ça, moi, tout a été, même sous ce bacoco comprendre. Ah, bon, et ça ne déboire à la ville, mon robot, maman, non, mais oui, à Ouest-Afrique, t'as la boue. Oh, mais c'est quoi? Maman paie à salle banquette, effectivement. Moi aussi à Ouest-Afrique, aïe. Alors maman aïe à son na papa wangani maman qui ba preuve oh tout ça là que papa a beaucoup wanté parce que ba preuve ezali papa a mon son nga wangana te andimi ce que tant papa andimi allez et copie si koyo mon boulot et puis si scandale mon boulot ka suite tant papa andimi
réaction ekozala ndenge nini. Donc yango mama na biso abengai nga abi mekana kobetela bandeko na nga lisolo oyo bayebisa nga na kosala nini, naboma libala te donc nayebi te naluka mwana mwasi wana na porte plainte na koloba nini pambila. Donc mama azozanga eloko azoyeba eloko ya kosala te parce que baza pe marié légalement na mobali na ye. Donc yango wana moye toloba mingi e ozala te lisolo na biso lelo eza bongo. Mama na biso aza juste na besoin ya conseil. Tosala yango déjà tout le temps. Maman pour tous les temps s'apprêter au bon moment côté na caméra. C'est la PO. Bonsoir à Denis Lopala, hein? Denis Lopala, bonsoir. Donc, problème yango wana toza nango lelo. Si je na biso to nango lelo yango wana, ezo senga ke to benga na ba téléphone. To kota na caméra lokola frère na biso Tangi akota ki jour wana. Oyo alingi kokota na caméra o cliquer kaka tokoyamba yo au lobby okiti mususu pa koti. En tout cas porte za polele tout le monde a kokota media medina. Donc tout le monde aza na ni na kokota kokoya oya aider biso a koti ndenge bolinga. Oya linga benga biso na téléphone na biso ali 0032 465 23 34 24. Voilà, numéro na biso yango wana oyo bokokoma. À vous la parole. Donc ba clavier eza ya bino. Voilà to banda kokoma po ndeko na biso akotala émission na biso akolanda ngo na bato bobengi boede akobenga na bato bokomi bandi kokoma boede ye na tuka oyo nyonso alingi alinga kota na caméra lokola mama poto boye tokozwaye akokota sans problème. Voilà, donc si j'ai l'habitude ça un peu yango wana eza mwa pasi mais bon. Et puis lisolo eza mwa molai na exemple toande na problème oso bato bakoti après tango babando luka si jeza nini donc eza mwa molai mais to me kokata ngo na mokuse. Voilà, bonsoir à Nadia Rebecca, bonsoir maman Poto. Bonsoir Soleil Diata, bonsoir. Bonsoir na bande konyo ba Holanda biso. Bonsoir na ba leki na ba papa na ba noko na bande konyo so na ligne. Bonsoir. Vraiment Nzambe merci pour apesi biso lisusu makasi akuta na suna poko lelo mingi ba moni mukola lelo teme na bolingo ne kaka a sepeli lisusu ko sangisa biso. Donc ezaka na grâce à Nzambe ndi to sangani lisusu. To pesika lukumu epai na ye oyo akela likolo na se o apesa biso souffle de vie o apesa biso bomoi o apesa biso makasi ya kokutana na poko lelo. Merci na Nzambe, merci na bandeko nyonso. Ok, en tout cas merci mingi pe na yo pe. Bonsoir à toi aussi Moïse Motomoko, bien bonsoir. Donc maman Poutou to sepeli toujours comme on a eu toujours belle. En tout cas to sepeli maman Poutou. Si je na biso ya lelo oyo toza awa poto edende ko na biso o azali bongo mwasi lokola yo mama na lisolo to beti awa tia siko to longoli na luser na biso na neti za yo siko yo ko sa ndenge parce que réponse na yo yango peut-être koki kosunga ndeko na biso oyo apesi biso si je na e oyo. À vous la parole maman. Ba si jango ya boko epesaka nakoloba nini mwa somo ya koloba ozokanisa oloba nini parce que mamango eza mabe ozokanisa oloba nini nasala nini il faut kanise bele réponse nini yo opesa mpona ndeko mwasi azalaka soulagé place ye azali. Bon mpona nga kosalisa mobali eza mabe te kosalisa mobali eza mabe te. Soki ke mobali alinga bengisa ndeko ne na mboka aya vraiment eza nango mabe te so bobosangani ezalaka mpona kosalisana non pas moninga omona pasi yo okangi motema te toujours ezalaka mpona kosalisana à condition ke oza nango te. Mais soki oza nango okosalisa mobali na yo okosalisa mwasi na yo. Mais sikoyo ya kokosa mwasi ke nazobengisa ndeko nanga
okomi mal à l'aise na ndaku ozokoka susu kosala likambo te parce que ozobengisa ndeko no ndeko alokuta ndeko ya mwasi na yo oyo ozobengaki azali mwasi na yo tolingaki ye te koli osolola ne très bien oyebisa ye oke kosala makambo oyo ndeko na biso mobali asali na mwasi na ye mpa na nga vraiment nayebi te kokosa mwasi no boboti ne bana kokosa mwasi na yo oyo ovandaka na ye même pas bana parce que bato nyonso na mabala babota pe te eza na bato mosusu mpe babala na babota na bango te mais il y a l'amour toujours donc bolingo ezali kokosa na eza mabe tolingaka mpa ya vérité mpona kopesa réponse mpa ndeko na ngai ya mwasi neti nga boye nakolobake a condition alinga mobali na ye te soki alingaki mobali na ye te mais soki alingaki ye soki mpe mobali alingi ye bavivre na bango bazala na bango ayeba eloko nini akosolola na mobali na ye ayeba eloko nini akokoyebisa mobali na ye place azali pourquoi akosaki ye pourquoi asali likambo yango amekana kosolola na mobali soki basi basolola nayebi te mais mpo na nga asolola soki aza na makasi ya kosupporte asupporte mais soki amoni kaza na makasi ya kosupporte te décision ezaka na ka na ye mpona koyebisa te ke atika degré ya bolingo na bango nga nayebi te degré alinga mobali na ye nakata mwa moke bonsoir papa Jean-Luc Aoussou bonsoir papa bonsoir Asia Mbinga bonsoir maman Idem bonsoir mama Kutu ntango ozoloba soki aza na bolingo ya mobali na ye alinga deja moto aza na bolingo ya mobali na ye te na acte oyo deja ye asali wana ya kolongola mbongo na yo opesi mobali donc cela veut dire olingaka mobali na yo non bolingo nga na oloba ya kopesa mbongo te oui déjà tobandi na wana donc elakisi ke alingaka no deja mobali na ye sikoyo ntango mobali masanga ye ntango obike ok soki alinga mobali afanda bon sikoyo bongo mwasi wana sikoyo asala ndenge nini mpo na ka ya mwasi na sikoyo akosala nini ye akosala mwasi wana eloko te elo na osapa mwasi wana akosala mwasi wana nini mbasi nde bayaka nga mpo wana yebi na nga ke suka mwasi wana koboya nde mobali wana peut-être mpe mobali ayebisaki mwasi wana ke azalaka na mwasi te parce que awa mibali bakoma koyebisa biso kaka toza na problème na mwasi na nga na ndako baproblème na basi na mibali na ndako esilaka te so mobali aokosa il faut akokosa oyebiso ke ngai na mobali na mwasi na nga toyokana te mwasi wana alambelaka nga te mwasi wana asalaka eloko te mwasi wana aza mabe mwasi wana arespectaka nga te mwasi wana bandeko na nga balingaka ye te mwasi wana ezalaka nango kaka bongo mpo mosusu alinga soki ayebisaki ndeko wana verité te a condition soki ayebisaki eke na na mwasi na vivaka na mwasi na poto na bana mwasi wana azalaka ne na ndako c'est possible ayeba c'est possible mwasi ya Kinshasa koyeba mwasi ya Kinshasa koyeba me ya ndako nde sikoyo moto ayeba ete nyonso bayebaka te nauta kosala émission nautaki kotala émission moko mwasi bavivaka na mobali baumeli na ye mpe mayebaka te aza na mwasi na poto ayebaka te d'accord bango sikoyo kana bango sikoyo yasala ndenge nini acontinue toujours na mbanda wana ou bien asala nini c'est ça le problème nalobi tozoloba awa il faut tozalaka na bato mo tozokanisa mpona kopesa réponse yango nayebisi yo degré ya bolingo ne pa mobali ne malgré to asali ye mabe nayebi yango te donc degré ya bolingo ne nga nayebi yango te epa mobali wana soki nayebisi azwa décision aboya mobali na ye ebongo soki mobali wana soki azaka na posa mobali na ye soki motema na elembi ye moko akotika mobali wana mais soki elembi te akotika ye te mpo na nga lelo vi ya lelo mpo na nga lelo ou bien komona bamama na biso bapapa na biso bazola bango babasi batika place te baseda te lelo batikala ocomprendre bavanda na bango batikala na bango mpo na nga koboma libala mpo na mwasi wana mpo na nini ye a mwasi aza mpe mwasi ti aza mpe mwasi ntina koboma libala eza te asolola nde na mobali très bien lokola obengi mwasi wana ye décision eza ndeni tokozala kaka mibale
Pourquoi mobali asandima kalobi ke ngam na bengisi ye. Donc pour nga na koloba ke ako céder place. Pourquoi? Parce qu'il y a un mois c'est nga na koki mambanda te. Nga nde na zabo na koki mambanda te. Na koki mambanda te nga na kotala liko mbala azomemela nga. Banda mwasi wana ye. Eloko ndini mobala na azosala pona mwasi newe ya kosi. Toyebi te. Ndenge ni bazosolola banda mwasi wana ye. Toyebi te. Ozo comprendre? Kita ye sikoyo mama ya ndako, mama ya bana. Ye mutu akoyeba ke banda mwasi wa ye mobali nanga zo vivre nanga ndenge nini. Mobali nanga zo sala nanga ndenge nini. Donc akoki ko céder place te pona mwasi wana aye. Atala nde mobali ne azo memela ye. Soki mobali ne amemeli na ndenga mabe. Eza motema bato bazo kufa na ba maladi. Soka monika kokite wana tiki aluki nzela ne mususu. Mususu kosa ya likambo vandi na libala, mais libala eza nango ya yote. Mutu aye na sima aya remplacer et comme eza nango libala na ye, mais yo moni passe. Ozo comprendre yo moni passe yango a défendre na lobaka. Tozo salisa mibali na biso, mibali baninga biso to salisa bango te. Mobali une fois soko zo salisa ye, ozo salisa ye. A comment na net yo comme monnaie vraiment na kopesa kombo nini. Donc il y a comme les likolo nzambe. Donc moi son denga za bodong a lelanga fou. Donc ce qui ndenga na boye a kozwa mutu mususu te. OK. Biso to lingaka mibali na biso foza la bien mobali nga kolela capacité. Yo zo salisa ye na bolingo nzambe. Mais ya amona ke olela e fou. D'autant ya zate. Donc ce qui a zate yo kokate. OK. Azala te okokana ye mais tellement ba pesa yo motema ya kosunga yango ezotinda OK osunga mbali na yo yango ezotinda OK okota tina famille na ye parce que basi tant to balaka moi so malamu ce ko bali mobali ozotala directement na bato ba na sima na ye effectivement ozotala bato ba na sima na ye parce que okotika te que famille mbali ezo souffrir bino bo sepela na ndako soko za mo sa malamu okolinga ce qui mobile no azolela mama nanga zangi liputa chérie mama zoluka liputa siko zo kanisa nini mama liputa ezate alubi nanga fona sombele lamba non vanda nga se bafutinga ano sombela mama elamba donc ozibe moi charge moko boy mais mibali siko balingi bongo te mobali siko zo edeye aomona lokola okomi vraiment ce qui ndenge ni na yebite mukoloka kokotika ko boy ko edeye ba problème bandi. Ba problème est bandi. Yanga na lobaka ke kokabela mobali eza bien te. Kokabela mobali eza bien te. Soka za na passe anniversaire pesa e cadeau. Azana malade azangi kisi, pesa e kisi. Sombela kisi amela. Azana mutu kana ezangi sa sombele essence. Mais mbongo boy ko pesa kete. Ko pesa to ko pesa pourquoi? Mais so yesu ko pesa rani. Olobi ya pesa rayo siko ya zanga za pe dans les besoins na uchukolo bango na uchukolo bano siko pe apart ba ba zangi chaka zangi apesa ko soka zangi oyebi ke na opesa mbala nga osana o likambo boyo mais so za pona ko chaka na poche pour que pesa la batu musuna ndako na dalibanda no piota so na yebi caractère no ndongo zala na piota na pesa mbongo nga pour que lia na batu musuna libanda non. Soko zangi na kopia yo, soko zo souffrir na opesa yo, na kopesa yo. Mais mibali balingi bongo te, balingi bongo te leki nanga. Mibali balinga bongo te. Ezana mibali mususu ozo salisa ye boko kende bien. Kwa kabela ombonga kabela ta azana social bi. Mbongo uche pa mosi nanga ke kabela o, au kabelo te. Mibali mususu bakanisaka. Quand je dis ça, c'est pas tout le monde, donc je mélange même pas. Nazoloba na mibalo basala parce que na qualité petit dangai na qualité boni ebele siko to pesa bino po boye ba comment vie ezali les vie ndeni ezali il faut ko sala likambu tango yo monike asunga kayo sunga ye soka asunga ko to ko sunge pourquoi yo komina ne pa na yo zolela nini ya na besoin na yo posa na besoin na yo yo za na posa na yo azana posa na yo posa na posa na ye. On comprend? Ba je wana auto salaka
eza sentiment bato mibale ezaka ya mutu moko te parce que ye mpe oyoka sentiment yo mpe oyoka sentiment tozokufela nini a part wana tokufela nini a part makambo wana tokufela nini voilà numéro na biso ezali wana na bato balingi babenga en tout cas bobenga bonsoir à maman Babi Jolie bonsoir maman Babi nazomona ba commentaire pe ya bato ezokota nazomona commentaire ya ndeko na biso kombo nani voilà matima likolo mwa mokie ndeko Dino pe azokoma abike mobali ayeba pour reconnaître erreur et pour éviter trahison ya bongo dans l'avenir. Donc, Papa Désiré a dit, voilà là au bon d'ici. Voilà. Donc, alobi maman tout aux en a raison. En tout cas, vos commentaires ezali donc maman Soleil alobi a CDT mais mobali azongi sambongo. Déjà estomac ezo soit en plus mbanda aye na mbongo na ye donc te wana te pardon wana nde pardon donc voilà ma commentaire maman Karine dit tout bonsoir donc voilà bato bazo koma voilà donc to mekoyeba to mekobenga to mekocomprendre papa Jean-Luc Aous téléphone ya polele maman Babi Jolie téléphone ya polele papa Miguel maman Soleil en tout cas maman idem biso tout to menga to koma to réagir na problème to sunga ndeko na biso parce que moni tant tozoloba boye bon ça caméra bien pardon na éviter caméra dans la position nini maman Asia wa mwana nga mwana nga suka ye wana eza na position nini nayebi te soit yo otali kote na yo kuna mama Asia je sais pas voilà tozwa Medina mama Medina aza na biso na ligne allo mama Media oui allô ouais bonsoir maman. Oui, bonsoir, oui, maman. Oui, oui, maman, bonsoir. Babayoki. Oui, nanga le baka ya mputo ba fona porter plainte. Maman surtout nanga la loba nyonso alobi mona bali. La pour intervenir na ndenge nyonso ndira tanga ki ba penser na ngai. Ah bon? Bakisa kaka. Bakisa ozala mwa mayele bakisa. Na soka. Kaka lo bana soka za mayele mingi. Faut tika ke biso to le parce que il m'a dit na kai. Vraiment. Vraiment. Merci beaucoup. Merci en tout cas ces gens où ils bien au soleil donc toujours dans mes balles maman. Et là, on va vraiment ça solo dans les mêmes so web ça va ninga basi boma maman on peut toujours besoin piloter. Donc ça sert bien à boma. Surtout on va la vendre société à l'opinion qui appartient à l'eau et Sili. Pour moi ma belle gens m'embacale ça sur la mode comme on gara ko signer kaka nyonso. Surtout on va la société les aboué la vendre elle qui est déjà que à sa cousine là et à zolinga sauver cousine en Europe. Donc ça veut dire que abandé azo respecter déjà malgré ta boule me pose à la tête mais azo considérer quand même en considération les alliés en tant que moi c'est là à garder Karango et puis il faut à la laisse ma casse coller quand on m'en parle parce que mon tasali ma paix et ça mon parle et ça y est donc hier ce que c'est a bon ça ni nous autres bon ça sous c'est bon ça sous qui a bon ça c'est là il faut hier ça la bien pour les comme mobile pour ma père le outil pas mobile et puis les produits sont tout vraiment pour tout il faut l'accepter vraiment ça vraiment si ça ka moi si le coup là donc avant on était on n'est moi ça na ba bengisie biso moto yiba mabana biso apotaze ate zotoka isuka nango bazoye kandenge pe kutu bazoye tamsuku tutango akokwatisa ye ekoleka osoti ye pe mwasi wana oyo aye wana ntango azwa conscience kayebi ke non otongo mpe na ye réalité boye e aza mpe boye na ye ekoderange libala bato omona mpe akotika
relation oka ye moko soka comprendre vraiment que réalité parce que moi si moko to maza motema to za la Saint Esprit ayoka kende na ya na poto eza mbanda mutafuta Voilà. Oui, maman Média. M'appelle les autres oiseaux bien biso azela mokie ce que ça soit dans la compte émission. Maman Média assistant nos interventions nae. Oui, maman tozoka. yande na ocho moi si monte dans la Saint-Esprit soleil nanga que o dans la Saint-Esprit masala ou soit tu moto vraiment azala ki bo moto conscience nzamba sala amona kende na zo fala na Europa na ya on a mbala on comprend pas les taper ça bambo on est on a l'idée bakona et puis à continuer pour aller à l'aise je pas conscience il y a un jour ekoya akolo epi nzambo asala register ce que c'est sika na ye parce que ba mabala on tout ça pour le bakeza libala nzambe mtasangiste abale be to sali zo ka donc to benga ande présence nzambe denga na relation na sali ko to vanda dinde ko mabo libala monte nzamba dola ki o wana wa pesa ba shona biso to sala so pe to to va crédit au crédit ce ko okende famo intérêt pour ça le mariage mon que le moi malamu bat ba boni ko pala tu vois après tu engager à présent sans nzambo bi nzambe na za déjà la vanda calme mais ngina zana on bali na et puis tout ne to soma au sein la relation et pour plaisir la bien parce que c'est pour plaisir fidélité zo régner et ma bénédiction c'est que qui met la carte ya pas tu vois donc voilà azala place azali so kazolanda biso ma chérie zala bien zala tranquille parce que moto apanga so ko yebi ko sel mabe ngaza so na sali mutu mabe conscience nange za mabe pas singi ko leka parce que non pourquoi na stratégie mais mabe uti pas na bali et puis yo moko ni bali nte bazali ezala woka yete comme on a dit banzembo surtout les balles biso bazero na été sur ça ba oningi ba oningi biso na 3 sujets ou 4 sujets maman ya même ba donc problème donc ba kundenge to bandela honte oui les balles biso na bazo ozano mutu aliboso te o mobile asali yo bongo okozape mutasuka te les balles bazo tromper ba okipete même azui mona mukie mona ga ki ko banda même azu yo mokola bazo pete na bala mitie to somba ba leki na biso na ba Facebook bazo le la mibali bazo pesa mo ba déception donc on mona na français na mon opposition toka bazo le la on va la mettre cacha plus jamais donc déception est partout la vie na biso na émission pour la parole nous sommes pas là pour le barara à quitter couper pont et si le tolo bien on peut trop on na mibali on peut bazo changer de pour dire son token na mo kana mapala on na ninga kirando na ko kende na tsingami to za kana ba ngombo donc moi je vois que et là on monte à ko se mama infidélité et dans mon mobile netem ta banon même la bible ça tout le monde ba Brian mo ba binga ba papa perdre la foi à ça là tu vois donc avant d'atteindre la montée maluka que l'on nzambe assez la présence à Saint-Esprit so ka Saint-Esprit c'est qui a 5 minutes c'est là on peut se qui met à solo a misali sur belle collègue pour qu'il to ko pe consoler la biso passe moni so ko zo fond dem de cela comment le ba na suki donc azala le parce que ma peuti pa na ite uti pa mobali ya linga ka sunga mobali ya zongi seli o azongi seli yende azala tranquille de ka yende mobali nzamba ko interpeller ko comme pika ko ba kama mneso nzamba ba nzamba pa tika pe tranquille ba zo so so ko mika nzambe kate no yemo mobali ki ko moto na eta ko se ko ya ako conscience et tout donc voilà mes pères azali maman nga zala l'aise luka mo mafuta mbe to kongisa pona so za chocolat supango so ki o tsaka mo ba tisha luka so mo ba tisha ya tiembe so to on bala mo na ko ozana kimia kutu koleka ya koma la confusion donc voilà mais siko na côté ya mbongo na maman media siko wana ni so tout temps azotala bio ke pomte mais siko azotone siko mbongo na siko naza d'accord na ye soleil nanga mapel soki kaka ozokabela mobali bapesa ke mbongo te soki mobali ozopesa ye mbongo yeba aokeluka place mosusu mpe oyo aobima posi mibali ebele bayeka bango na vi bakanda bonga mapa mibali nakaba ateli ata soki mobali naozana ozoyokanga etalinga te nakabaka te donc katereka na ndenga baebisi naso ye mwa bebisi nanga kolambela biloko ya cousine kaka nde nakabaka bajour anniversaire na ye oui nakosala ekado bajour ya base valentin yango wana nde nakosuka nango okaba osoti nakosomele mwa baborse basengle mponga mo mpe nayebiki nango osomba mpe koleka te posombe koleka okendakisa mpe ka place mose ata moko sombelaki ya kolakisa kaka
Pourquoi il y a un moment où on a une question pour tout le monde bien et touché là parce que tout le temps il y a une belle base au capello et bon ça on va la capella oui et pour marcher on va la capella pour aller au César qui n'a au capella nga mais nga capello mais là comment il y a la capella on appelle la quoi pour capella le soleil majorité mais pas le baïda par monde de kolanga parce alukaka bakende kobima pe kimobali na bango kote mosusu opesa ye boye mona aza na bato nyonso asombela balika mobili aza na bato nyonso asombela babrésilien mais yo moko ta mosu ozolunda na ya yo moko donc mobali bapesa te eloko te ata azolela na etikalela soki okopesa ye osala ngo mpona bien-être na bino na ndako moni mobali aza mpiaka osali bacourse na ndako mobali amoni mama soleil nazalaki vana eloko te me nayekuta ke nayebaki soki tokele nayekuta asali bacourse nyonso asombeli nga mpe bashine na ngai nalingaka po baboye bashia wana nde okosala ozobongisa oyo ezaki bino nyonso bozoprofite nango ndako badra ozobongisa akoti ya chambre amoni ke sava babiloko oyo yo moko ozoprofite nango mais soki otoende osalaka nano opesa mobali argent de poche mama ebele balela na bango po kolela na ndenge agie. Voilà, ça c'est vrai parce que le binadala qui était dans 10 minutes 30, maman m'a bien nga pesinga sujet na ye donc tellement les cas moula izaka ba jaroyo mais na ce qui est to la to sola ngo après donc mon makambo zolo ba yango maman na benga nga 10 minutes 30 na sola na maman wa. Donc, c'est vraiment compliqué. Les gens vont toujours retourner qu'on a battu ça là mobile. Donc mobile vraiment qui fallait pour voter que c'est battu ça quelle université. Mais à la fin de la journée, à quel niveau préférable à la source. Tu vas pour dire que ma bébé. Ça là quand il y a mon face pour monnaie. À ce qu'on cherche à mon passé. Si on commence à faciliter tâche, on dirait ça quand il faut brûler par principe ensemble. Il faut vivre le contraire et yawala. Il y a une personne qui a besoin de aider mobile. Surtout ceux qui ont ensemble des productions à la production de Yaka Topanda, Yaka au week-end. Ayene, pour ceux qui ont des locaux de Bika Kabaka. Au sein de ces bacons, sur la mélaration qui vient, ceux qui ont whisky, on whisky et donc, en fait, c'est une belle chose encore, malgré la mélancolie, mais là, la relation, on se bat métal. À mélanger, on a la boîte, on nous sommes liés, à mélanger, on a fantôme. Ayebike, on a ça, Pierre, on a ça, pour s'en sortir, mais néanmoins, on a ça, le quoi, lié à un mélange, la cannelle, à moi, surtout, vivre, on y a ça, dans quelque chose. Donc, on fait la compétition, ça va passer, on a pas de limite, on va pour ça, aux autres, d'après l'autre, on est dans l'émission, pour la parole, quand même, si je dois des autres changer par sujet. Donc, voilà, merci beaucoup, là, pour la demande de bons sources. D'accord, en tout cas, merci, mi maman Média, yo mo la réaction, na ligne, la réaction, papa Jean-Louis, papa Miguel, en tout cas, tu réagir, na maman. Omoni yango, omoni qui a raison, omoni qui a raison de la loi. Papa Miguel, pasteur, on a pu à vous la parole, on est d'accord. On va les arrêter. Donc voilà, merci beaucoup. Merci papa Jean-Louis. D'accord, merci. Merci mini maman Média Medina. Donc voilà, maman Média Bengi soit partie à Hollande. Donc voilà, le téléphone est très pour l'un de comment vous tenter que bien en habiter ceux qui a bien son compte il y a vous la parole ou bien un compte il y a Soleil News parce que ça numéro tout ça est là partout. Donc numéro na so ya mwana mona ki papa na biso moko awa tuninga akokota ndenge nini papa Romain. Donc numéro na so ali 0032 465 23 34 24 0032 465 23 34 24. Donc voilà pour na batoyo balingi babengi na numéro wana soko oza na Belgique obengi na normal, soko oza na Libanda obengi par WhatsApp ndenge maman Média abengi. Donc numéro na biso eza na WhatsApp. Voilà, papa Jean-Louis comprendre déjà si je ndenge ezali pona mona ki déjà komaki yo moko landi ba maman nde bazoloba o comprendre déjà si je na biso ezalaki ya ndenge nini. Donc c'est vraiment compliqué maman et tout. Oui, allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Soleil News, Soleil Diata. Ah, ok, Maman Babi, bonsoir, Maman Babi. Maman Babi, au coco, l'on a fait na direct na yo wana, pour ça la retour. En tout cas, la kangi en Siko, la next chose au Kangoka. La kangi en Okoma. C'est ça va, Siko. Ah, ça va. Maman Babi.
Ah, d'accord. To sepeli koyeba yo. Ça va, mbote na bandekutu ya la parole partout baza en ligne mbote na bino nalingaki nga mpo na ngai eloko ngai nakolobaka mpo na sujet lelo nalandi yango mpe nalandi yango mwa mobulu moke moke parce que réseau na ngai ezosala ngai ya moko ezokima ezozonga donc mais na ndenge nalandi ke mwasi wana azalaki na mobali na ye akabali mwasi mosusu na Afrique c'est ça na Kinshasa c'est ça non akezwa mwasi mosusu na Afrique mais na mbongo mwasi acontribuaki kwa voilà bon sikoyo ndenge ezala nga mpo na nga na koloba nano nayebi te parce que moni bana mosusu ezali nakokondane mwasi te tuko mpe nakokondane mobali te parce que moi ça peut être sujet na ye mais eloko mosusu to vérité mpena bango mibale motu bayebi parce que bamabala mosusu mpe ezali ntango mosusu mwasi ye moko alingaki na ye mobali ozomona ntango mosusu mwasi alingaki mobali na ye peut-être ezalaki epa mwasi mosusu soki yo mwasi yo olingi mobali eke ozopesa eta mosusu mwa mbongo eke mobali wana amour na ye eza nango epa na yo te yo mo moto olingaki amour na eza place mosusu akende kaka kolinga mwonso motema na ye oyo ye ezolinga alors soki eza ke mobali moto alingaki ye ndeko na biso wana ke balinganaki mobali aye kosala ye mabe antuka wana mpenza mobali wana vraimen aza mobali moko mabe wana mobali wana aza mobali moko mabe na koloba mobali wana aza mobali mabe na ndenge parce que bolingani na mwasi soki ke mwasi asali yo mabe te asali eloko moko te ata to soki mabe yango eza na kati ya libala okosala nini okosolola na mwasi na yo bokobongisa bovandi mpona mwasi achange ke ekende malamu ezaka te mwasi mpo mabe yo mpe mpo mobali ozala mabe na yo mpe okosala eza kaka ke bosolola mpo bovanda longtemps bongo sikoyo yo mobali vraimen yo ovandi na mwasi na yo yoki ozwa na yo mwasi mosusu kuna na Afrique ozopreparele mpenza pombe mpenza oyo mpenza obi mpenza donc na mbongo na ye moko mpe ozwi mpe kaka na mbongo na ye moko mpe okomisite mwasi wana mpenza na Kinshasa mwasi wana mpe aye donc ozosala na yo ye mpe mabe ndenge wana kozolala nde mpe ndako moko oyebi wana ozosala kutu mabe te ozoboma nde ye mpenza ozoboma ye parce que eza mbongo na ye soki mpena yo moto mobali yango yo moko tolingaki mwasi yango nde kaka ke mwasi na yo lobali ye apo oyo kosala ye bakuya ndenge wana parce que mwana bato ntango nani azozwa nano mbongo na ye ntango nani azozwa mbongo na ye azopesa na bolingo nyonso ya mobali na ngai peut-être mbongo wana ezalaki na baprojet na bino kosala makambo mosusu ya bino moko yo no yo okamati mbongo wana aoki kopalela ye mwasi mosusu na yo mpe mwasi yango mpe soki yo mpe na yo mpe mwasi yango motu bapalelako na mbongo moninga donc ozoya wana deja ozomema dia mokumbati ozomema deja problème oyeba te désolé parce que outaka maisha tene oute pa mobali na yo na ye mobali yango ntango azosala mwasi wana mabe azoyeba teke nyonso azosala mwasi wana nzambe azomona ye eka kofuta yango un jour epuis ntango mwana bato aye koyeba bavérité ya makambo nyonso oyo osali ye wana sikoyo na minute wana ye mobali yango to soki aza na ndeko na ye ya mwasi to aza na mwana na ye ya mwasi estce soki basali ye ndenge azosala asali mwana bato estce akosepela nango ngai eloko ngai nakoyebisa mwa mwasi wana ngai mpena ngai mpo na ngai ye soki ta mobali wana ye moko moto alingaki ye ntango mibali balingaka biso lobaki yo moko mwasi olinga no mobali mais nga mpena soko ndenge mwasi wana mpena azali mobali wana soki ye moko moto alingaki ye nga na otiko te je suis désolé na mbongo na nga tokovanda nga na tokokende nga na otisuka nga na oboma libala te soki mpena ezaki aboma libala mpo bazolaki bazoli ebanda nga na oboma na nga libala te bon sikoyo mbongo no kasi mbongo na nga tokoboma babongo mbongo yango mpe na oyebaka nde na obendo mbongo malemale mpe biso baki toka bazoka te tokama ye okoti libali basala biso makambo mabe ebele babosalaka ke tozalaka mayele koleka bango oui biso basi tozalaka mayele koleka bango parce que soko otali meme na bamasolo na bahistoire basi ebele babotela bapapa mosusu bana na libanda me abokolaka mwana manda eti nde na bokolaka mwana manda tela bedi moto alekelo mayele
donc adage bakolia na mwasi kolia na ndoki seke ezalaka makambo solo sikonde kuma mpe kolia na mobali kolia na ndoki po soki baoyo oui kolia na mobali kolia na ndoki po biso ndoki omoni mwasi soki asali yo mabe seke yoka mibali ka nde moto abandaka mibali yango ezala nini nabasa nakekuta mibali paya na lola pena tukanga paya na kobapaya nzambe songisanga na mokili nasalanga mabe ebele ponga mpe na koyenanga kaka na lola mais eza mibali nyonso te sole ya mibali eleki mama eleki eza nini yango eza nini kaka bino kaka mibali kaka bango basi basalaka mibali makambo oyo ya mabe moke ezalaka mibali epi soki otali mwasi atali mabe oaa mobali kotabanda kaka bango babanda ezalaka nini yango nzambe apesaka bango autorisation moko boye bayaka na mokili po basalaka biso basi mabe mais ya bien mpe bazali Soleil, ya bien baza bango mingi te ya bien bazali epi ya bien wana ntango ozoba ya bien wana bakati kaka ya bien ne wana oyo apesa asala mpesa makambo minene mpe kaka na bien na ye wana papa Dino abi mama likambo nini na bango atala mpenza bien ye moko ndenge aza na bapapa ngo bayeke ezalaka nango kaka bango ezala nango kaka bango yango moni ezalaka na mokili soki moto apesi bango olobaka mama balobaka jamais papa nga alobaka papa te maputokosi nga alobaka papa oui obie papa nalobaka papa so nalobi papa te nalobi chéri so nalobi papa te eza 2% balobaka papa mais majorité motu to azalaka kaka mama mpo nini biso kaka mama motu tokumbaka nyonso papa wana vraimen soki mpenza mama wana soki azokanga nzambe vraimen apesa ye vraimen makasi mpenza apese makasi mais aboma na libala te vraimen mponanga aboma na libala te ata nde nzambe omemela bango aboma nano libala te mais aboma libala te asalaka mpe na eloko moko ya ndenge wana atiki mwasi na ye awa ye alobi ake vakansi zonga nde ake azwi mwasi kuna kozonga azongi apengisi fi wana ye mama kokoma kaka mwasi wana azoya mwasi wana mpe aluki ya ye nzela akei ye alukako voilà mwasi wana aluki na ye ka nzela ake mobala na twa kokoya kobondela mwasi na ndako limisanga me mwasi bakomaki neti libala te me limisanga kake nasalaki mabe boye mwasi wana akima akende na aluki eka po aya moto bayebi te mpasi wana bakenda koluka osala mwasi wa mabe na ndako okende kozwa wana aolingana kaka mpona interet aolingana mpona interet mibali soki bozoka koyebaka biso basi basi mosusu mpe balingaka bino mpona interet omona mpe ya mobali mosusu basi mpe balongoli mpena mbongo batieka ye moko motu aolingana ye yeti mais c'est vrai mobali mosusu baso balongoli mbongo bazwika ye sa mbongo batie pena omona mwasi aolingana ye yeti mais omona mpe ya mobali bongo mpena aza elongi mokuku aza tina te metema aza na mbongo ebele omona ke epala mwasi moko amedisector meme azoyeba teke mwasi wana keka mpona mbongo omona oneglige mwasi na okomonelaki nde bapasi ale okomi no na mbongo oke okomi kozwele bambanda ya ndenge na ndenge mpo nini mpo okomi na mbongo oyo alinga so na pasi wana omoni ye susu olingi ye susu te mwasi wana kishasa yo so mona mpe ya mobali alongwe poto ake na kishasa alingi mwasi ala boyi baboyaka te balingaka na bango kaka mpo balingaka na bango avec intérêt mwasi akoma ne libala te akoma libala te po mwasi wana mpe ata mosu mpe bavana bakapana bango ozomona akamona bango ya ovanda ata na libala na ye asalaka kiko mama oyo asaka motema oyo nzambe apesa biso ngata ya kote nga na oyeseka yake aboma ya ye libala te libala yango bazala baoka ndenge wana voilà tomemela bao mpe kaka bongo tolataka motema oyo bamama na biso balataka ya kale voilà tolataka mitema ba amazone totali donc onga okoya kolobana mama kuta alinga aloba no likambo te na oyoka ye belle sœur loba Dino alobi mabe eza deux côtés pardon yo olobi nini olobi ni ma chérie nalobi Dino alobi boye
mabe eza deux côtés. Solution eza dialogue na pardon. Siko yo lobi nini? Ke soki mwasi asenga pardon. Sola yo yebisanga na poste na yo kama kutu biete. Non, alobi ndeko moko auti okoma na ligne ya ndeko Dino, alobi mabe eza de deux côtés. Solution eza dialogue na pardon. Parce que mabe eza de deux côtés, papa Dino na éviter deux côtés ce que moi c'est ngo asali ni mabe ni parce que na minute mabe ya moi so asali eyeba ite limité. Donc parce que moi si tu as vu un bon on est à pesi mobile. Donc papa so ngai papa na biso Dino to kanga mwasi asali mabete mobali mutu asali mabe azupe mbongo na ye akena kishaka ke kobale la mbanda yo dika ke kokendo ko to mutu na kishaka kobala e ko bengi se po ya ko to teke mwasi wana pesi a dépenser mbongo na ye tele donc mobali wana pe na yende kwa tesa pardon. Donc voilà, il est pas dialoguer na moi si n'aime tout faire un pardon moi ça pardon c'est pour la minute moi ça va ça la porte ma kile zo tanye na motema motema neza ya kozuka donc ya za azana eloko ya kosia ya ko papa ya kotenga pardon pa mbalo wana te azana dialogue moko te mbalo ende pa luka moi na e atenga e pardon parce que aye ba nenga zawana o moni puso passer bima mibali ya so bozo kanga bo ye ba kango. Omoni biso pasi moi soka mama soka zo lelela pa Nzambe. Oni na mateto lela ka bino pa Nzambe. Moi si soka vanda zo lelela pa Nzambe. Yeba ka o ko ya ko yeba ke ko zwango. O yeba ka parce que soki moi ça va ko funda yo pa Nzambe. Yeba ke mabeko yela parce que na makambo o ya sali moi swana. Moi swana soka bandi ko lelela pa Nzambe. Abandi ko lelela pa Nzambe. Après vous avez déjà la avec la bino mais na pas raté vous n'avez pas un problème vous avez la avec la bino pas de la avec la bino aussi quand vous faites cher il y a beaucoup à péter mais plus quand vous avez un problème en tout cas merci ming maman Babi merci ming pour l'intervention na yo donc moi toi na ça vous sais pardon c'est papa mais de faire pardon mais là on a côté de on a moi si c'est ça que ça maman atuka pona nga apo malibala te atala kaka basola na papa ko atala ka nde makabo ko kende po mwato na pa ko ko kende atikele pe libala okona pe mwato nga sali kizika nde batengele ko wana kufi c'est ça ni pas mbongo abata eka d'accord merci mingi maman Babi merci voilà tous toujours ensemble merci mingi voilà waneza ki bongo maman na biso Babi toujours comme na biso vraiment na suka totikali na juste 10 minutes kaka po to clôturer maman pour tout moi iloba et pas na yo comme ça moi vite fait pour to comme na biso pina na suka to ba ki vraiment photo ba no respecter ngonga to ki na 21h05 ce que to comme 22h10 donc normalement na 5 pe fallait to katame fallait to kana une intervention ya bandeko donc moi liloba comme ça to kata to fait ça voilà, tout papa Miguel. Ils ont l'appel Yasuka. Ils appellent Yasuka. Il y a papa Miguel. Bonsoir, papa Miguel. Oui. Bonsoir, maman Soleil. Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Oui. Ouais, bonsoir à tout le monde. Maman Poutou, maman Babi, Mesdames Medina. Et maman Soleil Lando et les autres aussi, papa tu nous amen papa. Amen papa. Mais bité maman Meda Medina. Nzambe asambeli mikolo vraiment azalaka na ena nzambe wana. Polelo vraiment ke vraiment ndenge zalaka. Parce que wana zo ko entretenir ye mikolo ya kangama na ye. Mais makambo ngo siko mulimo ngo wana maman Meda longola nga biso pa maman Babi. Maman Babi ko sabola papa. Après ça on ne pas maman Babi. Après ça pas maman Babi nga alongolaka ye mais na comprendre ndenge na changer ako. Ensuite maman Medi. Alors bien en vérité. Bon, pour aller un peu très vite dans le sujet de Bisso, j'ai compris que Babi a raison. Frère na Bisso a tort, a même pas na raison pour le bas. Et bon, mais on est de moi si. On a qu'une vitité.
décision eza pa na ye ye mutu ayebi limonso ya motema na ye fonction nini alingelaka ye ye mutu ayebi akodeside ndenge nini soki bakokontinue na papa eza kaka ye soki bakokontinue te eza mpe kaka ye. Pourquoi je le dis cela? Parce que eza makambo eza bolingo la Bible ezokotoroza biso kaka na divorce ezokotoroza biso oyo toyebi na cas ya fidélité. Et c'est là que aussi eye kotombe epai ya frère na biso asali yango. Et Bible elobi ke ye mutu akodeside akolimbisa ou bakokontinue soki akolimbisa alimbisa ye abosani mais soki bakolimbisa te soki alingi asala azombisa oyo papa asali to bazala na ye wana kokwea lisusu na lisumu na malamu te alimbisa ye. Ce que moi je peux dire seulement alimbisa ye asambela nzambe ndenge mama Meda tokoloba asambela vraiment nzambe asunga ye apardonne ye. C'est vrai vraiment biso mibali toza bando nakoloba bongo toza motema mabe tozosala mabe ebele ce n'est pas bon. naza na ndeko mwasi moko tozalaka na ye abomba mobali na ndako pendant comme des années mobali na abeta ye mbata moko tu peux pas imaginer ya mbongo ebele donc ya kosakana te akimi na ye. Voilà, donc je peux pas détail. Donc bamibali baza différent mama babi soko tolanda mibali nyonso baza différent mais biso soki bino basi akozolinga mobali okendaka mbala moko te mbala moko te loko oyeba esika nini na olinga na kuta esika nini na olinga na ke parce que bino mpe basi boza bo ndenge papa tu n'entends koloba j'ai compris que réponse na ye apesaki par rapport à langage ya mama babi yango epusaki ye ke aloba ke non dialogue na pardon. Donc cela veut dire nous devons se comprendre tant tozokuta na libala mingi ne faut dialogue ezalaka na toyeba na kolimbisa pardon ezalaka kote ya mama na kote pe ya papa, c'est très important. yango oyo osalaki libala na biso e avance en plus libala na biso eko avance kaka na makanisi na biso te na baforce na biso te na baforce ya baparent te mais libala eko avance soki toasesue nzambe na couple na biso yango nde libala eko avance. Mais dans un premier temps, quand on dit déjà où ça la choix na yo, nous c'est pas na choix. Il faut faire très attention. Oui, mais si quand on a zone ngana kende, et si quand on a ngana kota. Maman met dans le vélo, c'est très important. De la protocole, maman le comment ya to va na biso kota to va na biso. C'est dangereux. Alors vous voyez par contre vous vivez dans les sous. Ce que tant on m'a payé koya écoute, on s'en met pas en zambé. Non, le Seigneur connaît pas votre couple bien. Parce que vous vivez une impudicité. Donc la réalité, ce n'est pas une vérité. Nous avons vivre une réalité, mais nous vivre une vérité. Alors, pour qu'on a pu savoir si on a en tout cas, ça me l'a dit, pour nous, on a dépassé qui, ça sert à rien. Donc, il y a ça, c'est tout. Il n'y a même pas de temps que nous menaçons mobile de son, on a tout ça. Il n'y a pas besoin. Si on va dans le ça oui, à cause de mais ce qui peut être mon dossier dans ma casse, c'est Atika. Bon, on a ça là. Tant on a au Sambé là, à Nobi Makata, je ne sais pas moi, elle travaille, je ne sais pas. Moi, on a eu à passer à Bali Kélemba, où il y a un monde de la passe à sur mobile à Sakay. Et maintenant, notre Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Les amis, voilà. Les amis, alors, ce que moi je peux te dire, c'est ça. Donc, pour nous, on a besoin de Zambé Asunga Payete, Azana Kimia, Ala n'a vraiment conseillé maman Meda Bessier, Tchaboté, Zala Tranqué, mais il est là pour lui, mon centre, Zamba Sungayo, Baïba Boyateyo, ce qu'on limite sa papa, au limite, ce qu'on limite sa été. Comme si rien n'était. C'est ce que je peux dire pour moi. Nous n'avons pas pour la vie. Mais maman, babi, il faut que les mamans Mikolo, yo, bachao sous ma boko, parce que dans mon lit, maman m'aide, il est pas là. C'est pas bon. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour tout bien parler. Maman Soleil et les autres, nous n'avons pas pour la vie. Amen. Ciao. Merci. Merci, mille papa Miguel. Voilà, donc on m'appelle Napso et Asuka Penza pour les lots Sukawa. Bonsoir à JPC Banque de France au côté de l'eau retard. Namoni au côté retard. Maya Léona Zangabi. Bonsoir aussi au côté retard.
tokomi vraiment na suka. Donc après la suka ezalaki bongo ya papa na biso Miguel, ndeko na biso, mama na biso, ozoyoka oyo bandeko no bazoloba, conseil ezaka moko, conseil ya bien, tout le monde bazoloba koboma libala te, koboma libala te, koboma libala te, ça c'est très bien, yango oyo important. Et puis na ba détail misusu oyo ezaza na kati. Donc voilà, ça sert à rien ya koboma libala parce que atobomi déjà tobeta masolo ke ba papa ngo baza boye, ba papa ngo baza boye. Donc koki pe osala pe ko boyo yo oke pe supa oyo o kuta za su pire koleka o wana. Donc ezaka compliqué, donc pozala oya bien, il faut vraiment je sais pas dans nzambe penza pour ça la frère. Donc ça lo grâce kuta na mobali oyo aza honnête ata ya moke quoi. Voilà. Maman Pasteur Seba, bonsoir papa Pasteur Seba. Maman Poutou, moi liloba pour tout succès à biso lelo. Merci. Na pesa batombo tete parce que nazela ina suka mais tellement toza vite. Moi rosa les ate na pesi kaka Jili Bolia na France, Afo Girbo na Lyon, na pesi bango mbote, na pesi mwana nga Asia Mbinga la Taylor et na pesi Sarah Tansia na pesi mbote. Ba oyo baleki nyonso na pesi mbote te tozebozela ka dimanche. Na kopesa mbote ndenge zala kaka na bosani te SP Popo na pesi mbote place ozali. Ngai pona koloba ezaka ake makambo yo eza elekelaka biso, elekelaka basi parce que nani ndeko mwasi et puis na bosana ki koloba ke toyebi pete avant tout pe mobali asala likambo wana nalobaka ngo mikolo nyonso bavivaka ndenge nini, bazalaka ndenge nini na ndako. Bavivaka ndenge nini, bazalaka ndenge nini na ndako po mobali akoma na posa ya koluka mwasi mosusu abengise kutu na poto te, azu na poto te mais abengisa ye na Afrique. Eloko nini elekaka na kati wana, comportement na bango ezalaka nini, na libala na bango bazalaka ndenge nini, est-ce que basololaka ndenge papa Jino auta koloba, est-ce que dialogue ezalaka kati na bango? Parce que na yebi ke tango bo solo lebele mutu nem sitanga nga sala mabe oya ko salika mobo bena ko solola mutakoki ko yebso soka ze esprit a bien akoyebi soke mwasi nanga eloko zo sala na sepela nango te mobali a bien akoloba ke na lingi o changer na linga ka ozala boye na linga ko zala boye o sala boye po ezala bien po to batela libala na biso soki eloko nini epusaka mobali po akende kozwa mwasi mususu na musika to na libanda a condition so mobali azaka ndumba soki mobali amesana ne kozana basi ebele là tokoki ko comprendre là tokoki basi te o constate que mobali nanga alingaka basi ebele soki komi na moment mobo kake kozwela mbanda eloko nini elekaka wana eloko nini elekaka nayebi eloko elekaka te nayebi po mobali akoki kolingane mais po aconfirme mwasi alors faut ezalaka peut-être amonaka yo na makambo moko ya malamu te akei komeka libanda amoni makambo alukaka eza nango na libanda aleka kangami kote wana. Bandeko tozala batu oyo bazo sauver mabala na biso, tozala batu oyo bayokaka soko sokoti na ndako koloba te kokomi finale pa mobali wana non parce que soko komi kosala nko et pas mobali wana ekopuse azwa mutu mususu oyo amoni ke azo salele malamu tokoloba oui basi libanda bakosaka mais nyonso tuna libanda bakosaka te po avant di bazoluka ne mobali tanga akikuta na mobali bakuta na mobali wana soka azaka mwasi malamu akosala ka malamu soka azaka lokuta akokosa pe lisusu akosala makambo ya mabe ona koloba na ndeko ya mwasi toyoki ye ayebisi biso mais mobali alobe eloko te toyoki eloko te toujours toyokaka litoi moko or ke mokonzi ya malamu ayokaka matoi mibale na biso toyokaka litoi moko toyeka na conseil kopesa ndeko ya mwasi soki ozalaki kosala eloko ya mabe oyo mobali azalaki kosepela nango te etant koza na bolingo ya mobali na yo meka nanu kobongisa po mobali na yo bozala ne bien nga na koloba ke okoki kotikala mbanda place te mutu akinisa moninga te
ye aye kokuta yo soki ozalaki na eloko moko ekimisaki mobali na yo luka obongisa yango mpo bozala kalme na mobali na yo luka obongisa yango mpo bozala bien na couple na bino olie ya koluka ke akezwelanga napesi mbongo napesi boye ntango azwaki mbongo eyebanaki te kakobengisa mwasi ye moto akotikelo place na yo parceke baoyo bayaka bakimaka na bango ntango bayaka kokuta makambo oyo eza na poto eya makasi oye nano omoni mokanda eza te mobali wana salaire malonga eza te moyaka bola kote oyo apesa mwasi ne na bana na ndaku apesa yo mutu oye sikoyo oza na mokanda te oza na eloko te abanda kolesa yo ekomaka kilo ekomaka poids akoka te vanda na libala na yo mutu ayebi so te ke boma libala parceke babengisi mwasi na Kishasa non vanda na libala na obatela bana na otya mabolongo na se belela nzambe nzambe akoyoka yo aza wana mpona koyoka biso aza wana mpona korepondre biso belela nzambe porte na yo belela nzambe yo moko omona ke changement ekokota na couple na bino mpo okomona mobali wana makolo ekomi kilo akokende epa ya mwasi wana soki ozalaki malamu te bongisa bizaleli na yo soki ozalaki kolamba te lambaka soki ozalaki korepase bilamba papa te banda korepase so mobali azalaki kokende na voyage oyebaka kobongisa valise na ye te banda kobongisa valise na ye donc bandaki makambo oyo oza kosala te osalele makambo wana etanke boyokana bolingo na bino ezala bien soki oza na bolingo ye kaka malgré tout mabe oyo asali donc c'est un peu ça oyo nakokaki koloba yango wana mpona pesa ndeko na nga conseil pesa azali merci papa Miguel merci na bandeko nyonso tout oyo bazalaki na kati ya ligne nzambe apambola bino pardon butu malamu vraiment na bandeko nyonso oyo baza na ligne merci d'accord butu malamu na bandeko merci mingi mama Poutou ndenge olobi butu malamu na bandeko na biso baza na ligne donc vraiment mama na biso conseil eleki et puis akomona ye moko akotala bacommentaire akotala bato babengi na téléphone et puis en tout cas émission eza wana etelemi wana donc nayebi ke aolanda émission oyo du début à la fin parce que ils ont concerné donc merci mingi na participation na biso nyonso tout na temps na biso to salaka moi il y a des temps toyoka kolekisa awa ya pamba te mpona kosungana en tout cas ça fait du bien merci parce que en tout cas nde tolobaka biso moto amikokaka te donc ezosenga il faut mama Poutou azala papa Miguel azala papa Jean-Louis mama Babi mama Léona mama Nadia Rebecca en tout cas ezosenga biso surtout bamama media bato nyonso bazala po esalake ozala bien na awa donc voilà c'est comme ça lelo mpona lelo tosuki awa papa Dino merci mingi mpona participation na ozalaki na biso du début à la fin nzambe apambola yo tozolobela sujet na biso ya dimanche en tout cas à moins que sujet moko boye ya spécial ekotela biso nde ezalaka ke tokoko change yango topusi yango mais entre temps comme lelo tolobeli mingi to les autres dérangés bolimbisa pai donc tomekana no côté moi frère mokie côté ya bamama na biso bapesa nga basujet na bango parce que ezolobela kaka on dirait même chose donc tomekota frère mokie mais tokozongela yango quand même parce que so moto apesi sujet na ye il faut to respecter tolobela yango mpo quand même perdre bacrédit na ye te donc c'est que azoconsidérer à vous la mission na biso à vous la parole nde esali ke aya na sujet na ye donc respecter yango mais côté ma frère mokie mais kaka na cadre ka ya makambo moko ya masolo ngo tobeta awa tolina toyeba nanu toyoka nanu moko na moko tomekoyeba est-ce que kobengisa mwasi na Afrique to kobengisa mobali na Afrique eza mabe to malamu donc yo vandaka awa omoni kozala na mobali moko bo soit totika soit bolingani na wapi oza besoin obengisa ye ou soit oza na mwasi na yo donc obengisa mwasi na Afrique to kobengisa mobali na poto out Afrique eza mabe to malamu donc nalingi tomekana kosola sujet wana nayebi pourquoi na ye na sujet wana toujours eza kaka ba problème kaka donc ce sujet ye elanda na problème nango na nsima
Donc voilà, papa Migabi eza mabete. OK. Donc dimanche tokoyo kango toye banano eza mabe to malamu. Donc voilà, ce eza mabe pour nanini. Donc so expliquer biso eza mabe et puis expliquer si biso raison pourquoi eza mabe. Donc voilà, pour l'autre sous. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss